Mbote mingi balandi émission na biso tozo kende wapi eza bongo ngai moko mama Nicole Moisanza oyo asalelaka bino émission tozo kende wapi na sepeli soko kuta na bino partout bandeko nyonso esika bozali na Afrique na Europe na Amérique na Asie émission tozo kende wapi ezotalama bandeko bazoko benga mingi bazoko réagir vraiment. Alors na pesi bino ba merci mingi na batu nyonso o bozo pesa nga confiance o bozo zo apeta na bino ya kopesa confiance na kati émission oyo et nazo répondre pe na ba question bandeko mosu batuna nga mama Moisanza mama Nicole pourquoi tozo kende wapi eza juste question na makambo tokutana nango na communauté na biso donc soko oza na problème to na eloko moko bozo kamwe pa ya muto mais makambo obuma tozo kende nango wapi yango moninga na kati émission oyo na sala constat wana comme eza émission na lobelaka trop mentalité na biso donc yango na sala constat ya ko poser ba question tozo kende wapi na makambo mabe tozo kende wapi na ba biloko oyo ezoko intégrer biso te donc yango bit kombo na tia ya émission tozo kende wapi eza émission moko ya juste ko poser question et puis na kati na boko trouver makambo tozo lobela pona changement de mentalité. Alors émission tozo kende wapi nasi bandeko mingi bazolanda nga pe na niveau ya Facebook tous les soirs nazo sala ngo en direct na heure 21h30 nazanga mon côté nazana ba intervenant oyo bazalaka wana toujours na ba sujet selon ndenge to mona rappel na makambo lekaka na communauté donc émission tozo kende wapi na sala ngo na ba mama na biso nazana évangéliste Willy Mutamba pe mama moi sinaye mama Mimi Usungu Mutamba naza pe na mama na biso Cécile droit d'Alésier à la émission na na Congo ya sika et puis ayaka kosunga pe biso pour na toujours to avancer musala oyo ya média ke de liboso et puis naza na mama na biso Marie Agnès bandeko on atangi baza batu oyo vraiment to travailler na bango tous les soirs na 21h30 na Facebook en direct vraiment ba maman ba papa. Donc, bon hésiter te kolanda émission tozo kende wapi ebele boko se retrouver parce que c'est émission ya famille et ça émission moko ya toli ba sujet monsieur obotu na beaucoup na rango surtout ya ba couple sur bo bet pe na YouTube tozo kende wapi beaucoup de ba vidéo ezali belé tout ça ba conséquences ba divorce tout ça vraiment ba vidéo ba émission ya malamu et ko contribuer na makasi na ba couple na bino et puis na ba problème au bozo kuta nango. Alors nazalaki un peu moins bref ya kosala moi introduction oyo pona ko expliquer bino tozo kende wapi eza nini et puis émission ngo eza pona nini. Alors nazo pesa pe susu merci mingi na mobali na ngai papa Camille Kanzaka oyo azosala kena bomona nga pe na babilili moko ya malamu ndenge bozo kolanda nga na miniti oyo et puis lisusu merci vraiment na bandeko bozo ko s'abonner na compte na biso ya YouTube bon continuer toujours ko s'abonner vraiment eza malamu parce que émission oyo eza émission moko vraiment mingi boko se retrouver nazo kene mbangu parce que na ye lelo pona kopesa conseil te par contre ndenge kaka na kolobela bino tozo kende wapi vraiment na ye pona koloba makambo ya mboka tozo kende wapi na makambo ezokoma na ezosala na mboka na biso tozo kende wapi na makambo ya dialogue tozo kende wapi na évolution ya année oyo ndenge nini tokokutana nango na décembre vraiment Kabila kokende to kokende te yango kati émission oyo tozo kende wapi toza pe na ba question ya koposer kaka na pesa tolite mais naza pe na besoin ya koyoka avis ya ba congolais nyonso tout yango lelo vraiment naza na émission moko ya nga moko te mais naza na invité na ngai oyo nangi na poser ba question to expliquer pe biso tozo kende wapi na situation ya RDC donc nazo présenter bino papa na biso Patrick Tadoul na sepeli susu ko kutana na yo parce que merci d'abord na invitation na yo ndenge répondre nazaki na besoin na yeba quand même situation ya mboka avis kaka ya ngai te po mingi bayebi mama Nicolas lobela makambo ya Congo mais avis ya congolais nyonso eza important. Merci beaucoup papa Patrick na invitation na yo ndenge répondre mais si on se présenter avant que na ba question na biso. Oui, merci maman Moisanza ndenge yotala ngai komona nga Patrick Tadoulou et puis nazalaka na Suisse naza papa ya bana naza pe mobali ya libala mais naza congolais makambo ya Congo ezo intéressé ngai makasi pamba te Lumumba alobaki na mukando ya komelaki mwasi na ye
alobaki bana ya Congo moko na moko esengeli à s'occuper na makambo ya mboka oyo mpona changer yango yango wana ngai mpe nalandaka yango okuta ye ngai nazotala RTNC awa mpona yeba nini ezoleka kuna. Merci na invitation na yo. Merci beaucoup papa Patrick Tadoul de se présenter vraiment eza malamu mingi ko s'intéresser na makambo ya Congo. Nga vraiment na s'intéressaki beaucoup plus na yo parce que nazo ndenge na otikoloba tout à l'heure eza na ba Congolais vraiment OEP ya mayele bazali parmi ba Congolais ya mayele oyo ba pesaka ba idée koyoka yo na yoka yo il faut zo lobe suma makambo ya Beni mais na yo ke non vraiment naza vraiment liboso ya Congolais oyo ya mayele donc il faut koyoka pe ba vie ya baninga koyoka pe misusu ke non eloko o mutu akoloba pona mboka na biso toujours to avancer na mentalité ne na lobaka toujours na émission nanga et puis comment ndenge nini tozomona politique na biso na RDC yango na sepela vraiment koyoka yo malgré na yebi ke papa Patrick côté wana bongo déjà ça eza déjà makasi donc botala kaka ye moko nano awa kati ya Suisse awa donc sala moko bien posé tozomona ko kozomema ba conseiller communal ya Suisse na ba bis tozomona yo na makambo Congo des fois na Facebook ozoko défendre yango pesinga vraiment plaisir wana na lingi na poser ba question o nga moko na mitunaka na makambo touti komona surtout na ngina banana likambo ya dialogue parce que na mona ki vraiment ozoko expliquer biso na bi non il faut na yambela ba Congolais papa Patrick a expliquer biso vraiment na bilili boye Congolais nyonso afungula mwa mayele donc na likambo ya dialogue ne to monaki et makambo ngo uti koleka na RDC ne ba bakiseli Kabila 16 mois lisusu avi no ezanini parce que na mono dire ba Congolais nyonso baza d'accord na likambo ya dialogue ezali sujet moko eza simple mais mboka na biso lokola ekoma mboka moko toza on dirait ba otage mboka eza otage lokola ya mafia moko munene yango makambo nyonso ekoma compliqué déjà constitution loi ya mboka eza wana loi ya mboka eloba makambo oyo yango eloba ke mokonzi foba asala 2 mandats na ye esili akei et puis balobi lisusu na kati ya mobeko que mais soki mokonzi aza définitivement empêché c'est-à-dire akoki kozala su na bokonzi te ezala po mandat esili ezala po abeli makasi moyen dirige mboka eza lisusu te ezala po akufi soki mokonzi aza définitivement empêché loi constitution elobi que président ya Sénat moto akozwa esika na ye donc soki tozalaki na mboka moko oyo toyebi ko respecter oyo ekomami mbele débat oyo eza te mbele dialogue mpe eza na ntina te dialogue oyo tozolobela wana mbele eza te parce que tongai totanga kaka oyo constitution elobi mais lokola mboka ezali victime lelo eza na maboko ya mafia wana eza baétranger na bacongolais bango moko tozomona ndenge basangani na politique na baaffaire bakangi mboka yango moni constitution ekomi lokola bible na ndenge nini na compare constitution na bible ndenge nini po omoni bible soki ozwi verset moko ya bible okoki kolobisa yango makambo ebele yo kokobimisa makambo na verset wana nga mpe nakobimisa mosusu ye pa kokoteya lelo mosusu mutu na mutu akoloba oyo alingi na verset ya bible ale congolais lokola makambo ya nzambe esi ekota ye makasi na ndenge ya bien sikoyo akoma kosalela meme makambo ya nzambe yango mpe na ndenge ya mabe ale mayele wana tomemi yango ntina makambo ya politique makambo ya mboka que loi oyo eza claire tokamati tokomi kobalola pe epesi débat ya molai tozotala yango débat na baprofesseur ya université batangisaka na bauniversité na poto basala na babanque mondiale mais baza capable bazwi mobeko ya mboka bakomi kolobisa yango motu na motu alingi yango ozomona
que pouvoir a imposé tout dialogue. Or, les Cambouis dialogue, tout le monde a ruse. Tout le monde a même dans Congo Brazzaville. Sassou Nguesso. Mandé lingi aussi là akamati au dialogue. Allez, moi opposant à Kaka opposant ta moko ya munde na dialogue wana. Allez, et comme opposition ezala na dialogue. Yango moni scénario ça me pas na biso. Si ko na likambo dialogue opposition bango nyonso baeko ndima dialogue. Kamere aboyaki dialogue. Yende penza aboyaki dialogue na ndenga makasi. Mais to monaki film nyonso tozolanda yango awa. Tshisekedi a convaincre ye que non, a convaincre bato nyonso ba opposant nyonso abengi bango na Belgique ndenge tozosola na yo boye moto roi Moïse Katumbi ti lelo alingi na ye dialogue te ti mokola lelo Katumbi alingi dialogue te parce que ayebi que ceux qui bakei dialogue na pouvoir azoluka gagner quelque chose na dialogue wana. Alors, si vous place wana ndi na komi pona na ndio mwa muke ndenge expliquer biso siko pona yo na makambo ya dialogue wana ndenge Kabila azui encore 16 mois wana il fallait pas donc erreur vraiment salami wana. Oui, mais justement parce que pouvoir c'est ça Kabila azali koluka quelque chose. Pourquoi signer dialogue? Pourquoi signer décret que dialogue et salema? Parce que azali koluka quelque chose. Donc aumela lisu. Voilà. Azali koluka ale qui s'adélait donc échéance oya le 19 décembre et les cas d'une manière ou d'une autre et les cas. Alors papa Patrick, tu as encore na kaka ndenge obuti koloba na profiter encore na makambo susu vraiment ils ont l'actualité na niveau ya réseaux sociaux ti même na niveau ya ba mindela bazolobela makambo ezoleka na Congo na niveau ya banque ndenge papa na biso Jean-Jacques Lumumba oazali kosala na niveau ya banque kuna na RDC amoni comment ndenge nini mafia esalami ki Kabila tie ba banque nzoka eza na kombo na ye kaka ye mutu moko. Alors mais place wana okoloba nini parce que ils ont une révélation grave même l'équipe na France 24 bazolobelango donc vraiment ils ont qui va bien au monsieur congolais on dirait yeba kité ba géo yo Kabila sali wana mais place wana vraiment na kokoloba émotion ezani pour na koptira mo émotion parce que même ngapé comme ezolekela biso comment ndenge nini na mboka pauvreté za makasi mais comment ndenge nini soit disant un président yemo ko jouer ba jia ba biloko boye eza ko na tia lingi pepe wana te. Bon likambo bimi lobby et bimagi lobby samedi congolais sengeli ba mboka na yo congolais il faut tala ba information to ko tala ba maboke te to vani na ba mboko ya Suisse oyo eza ba mboka mikie et puis eza ba pays moko eza na richesse naturelle te. Vous vous rendez compte que Suisse nandenge toyokaka sango nango na richesse nyonso baza nango baza na eloko te na bandi mwa wana mpona ya kosuka na motuna batuni ngai awa problème ya congolais alingi kotala information te alingi koluka koyeba makambo ezoleka na mboka na ye te alingi mpe kotanga te. Alors lobi tozalaki informé na likambo ebimi eza makambo ya grave mwana mobali oyo mama mo isanza alobeli awa Jean-Jacques Lumumba aza koko ya Patrice Lumumba héros national na biso. Alors ye aza cadre awiti kozala cadre na banque moko na Kinshasa BGFI ezoleka na ba média. Alors abimi na ba document ayibi ba document na banque kuna po amoni ndenge bazo piller mboka mbongo ya mboka ndenge ezokende na ba millions ezobima ezotransiter na banque wana. Déjà mokonzi ya banque yango kombo na ye nani Selemani Kanambe nakanisi kombo ya Kanambe oyo toyokaka yango mingi bandeko vérité bombanaka te baindice eze ebele ezobimabima me kongola alingi kokipe makambo te. Alors makambo oyo ebimi que
mwana mobali oyo amonaka ndenge mbongo ezokita na banke wana ezokende amoni meme ndenge mbongo aseni mbongo ya baélection ndenge ezokende badestination inconnue bazoyiba bazolia alors azwi mikanda wana ekopesa na journal awa na poto na le soir na Belgique nde ebimi mokili mombe koyeba likambo oyo soki tozalaki na mboka moko ya état de droit soki mboka na biso ezalaki état omoni bamakambo oyo yango nde ezolakisaka mboka Congo nano ekomi état te parce que soki tozalaki na état mbele procureur azwi makambo oyo aluki komona clair mpe bapunir bo bakopunir po mbongo lelo baélection ti eza te dialogue ti ekoleka wana elepi bamillion nango mpona nini o mbongo eza te ya kosala baélection mais garçon wana alobi akokaki kosupporte te aza na molimo ya koko na ye Lumumba akokaki kosupporte te komona ndenge bazoliba mbongo bana ba coup de millions ya seni bazolia mais okomona na procureur lokola aza miné eza justice moko eza te na biso pe population lokola tokipaka makambo te na bakonzi bamende na banani bango nyonso lokola bazolanda baintérêt na bango moto akolandela sujet oyo aza te pasi ya Congo yango wana congolais il faut afongola miso congolais il faut afongola miso likambo oyo eza très grave mindele bazwi yango sérieux bokolobaki oyo mindele bakosaka biso non tolandaka makambo yango mpenza soki toyebi esika oyo mindele bazojoue toyebi oyo wana aza mondele te Jean-Jacques Lumumba aza mwana mboka auti kozala cadre kuna na société na banque mais adémissionné mpo asauve mboka bozomona bato donc ayoki mawa alobi yango nga natangi interview na ye na le soir eza wana na internet Jean-Jacques Lumumba alobi akokaki kosupporte te komona mbongo ya peuple alobi bon mbongo ya peuple ezokende nango badestination inconnue alobaki wana bandeke Congo eza lokola eza na maboko ya mafia wana voilà mbongo bazosala nango balingi bacreye basociété ya lokuta bandeko eza pasi congolais il faut kipe mboka na yo tokomi na baniveau moko oyo même bamama batekaka safu même bamama batekaka makala il faut bakoma kokipe nano nini ezoleka kuna donc pourquoi bazo s'en sortir kaka te pourquoi pauvreté eza makasi na Congo et puis parce que même badéputé wana nyonso bazotravaille na bato ya boye bamajorité ya boye hein baza na dignité ata te komona ke mpo kaka baza na bambongo na bango au Congolais c'est ça tokoma tellement corrompu na molimo ya Congolais na niveau moko ke même azomona ke moto oyo aza kosala mabe akoko kodénoncer yango te au contraire bafabrikele bango bamajorité ozomona nga nazoyoka pasi naomona même bajeune gens lokola biso mais komona kaka aluki bamoye kaka akota ye mpe na secteur ya majorité wana mpona nini idée ezali mpo nde balobaka na Kinshasa mpo se retrouver non il est temps que jeunesse parce que ngai déjà bavieux wana nyonso wana c'est foutu en tout cas bandeko to espérer te que bakengo bamende et même kita lisusu Francis Kalombo bavieux wana nyonso baza bafoutu na milimo na bango et puis kuna kati yo maloba te papa Patrick Talou ntango ozoloba boye lobi nga nazalaki esika moko même mondele nazoka mondele moto alobi mondele azokoexplike alobi génération mpo Congo ebonga ezali bana peut-être oyo bazokola bazokobotama parce que batata oyo ya mikolo tozomona oyo soi-disant tozokasa baza na espoir bongisa Congo non baza vraiment fouti c'est comme si bozalaki lobi esika moko vraiment kuna azokama mo oyo bimisi mpo mondele wana ya Suisse alobaki nanga ke non batata wana nyonso basalaki na bapouvoir wana malgré bachange mais bakosala rien yango nangaki na pose peu question par rapport pour la classe politique ya Congo parce que tozomona kaka Francis Kalombo wana a empêché bato na makambo ebele ntango azalaki na Kabila tozomona lisusu même bato babandaki koloba ote
il faut constitution na biso échanger et la modifier mingi bazalaki po azalaki na Kabila eza na faveur ya Kabila après balongo isu na Kabila akomi lisusu o te kotelemela lisusu leno Kabila kosimba isu constitution te na niveau ya baloi ya mboka na biso eloko nini esalaka bakongolais parce qu'il faut kaka ke non bakongolais oyo soki aza na Kabila akomisi soki alongwe est ce que bato wana vese baza bato ya confiance mpenza peuple congolais akopesa lisusu confiance. Alors ça, on est en mutuna moko bien penza makasi. Ça mutuna moko est très important. Au moni na ngai na observe la classe politique na biso mingi. Nazo luka information penza. Mais loko ngai constanga na sali eza que bandeko toza na classe politique moko o eza trop corrompu. Parce que congolais aza mutu moko ndira aza sur na personnalité te. Il suffit motoya na mbongo na ye ako abandi koyembela ye banzembo abandi koloba tout na makambo fo akoloba pona mutu wana po mutu aye na mbongo na ye tozo mona na classe politique wana toza na classe politique moko incroyable bato baza na dignité te pona mbongo na positionnement na ba poste tozo mona lelo tomoni mutu lokola ba Kinkei Mulumba tala tata wana Kinkei Mulumba azalaki ministre le dernier ministre information ya Mobutu yende mutu azotanga discours tanga Mobutu akimi Kabila a eu pouvoir Kinkei a se retrouvé rebelle chef rebelle na ba RCD kuna a se retrouvé kuna allez baye basali ba négociation ti Yewana lelo se retrouvé Azana Joseph lelo kuna na Kisasa ministre soki ya communication ya télécommunication. Alors Kinkei lelo azo yemba malamu ya Kabila lelo yo. Mais soki kaka bazui problème na Kabila ou bien bokola mbaka tongo moko bomona kaka pouf Kinkei ya komi opposant. Na uti au mona dernier mutu a uti au 400 munani Tumbalwaba papa wana Tumbalwaba bo ba yebi a uti ko za la chantre ya kabilisme kuna akatisi lelo na moni photo lobi akangami na Tshisekedi boye ndenge ba mono subazo katisaka ba Francis Kalombo to mona ki ya na 2011 ndenge azo finga Tshisekedi awa alobi aza président ya banzungu na ye na basali na ye na ndako na ye. Bandeko, avec tout ça, tous analysé, tous on a que Congo, tous la classe politique. Oui, déjà dans une classe politique, tous la classe politique. Tu dois aventurier, aventurier, na ba poste na bango, pona bango na basi na bango na ba na bango. C'est tout. Et là on a peuple congolais, faut on a tout naé. Alors, sikoyo ndenge mama lobi peuple congolais mémoire il faut ça la car lobi abaroya basali nini ba yeli bino ba lipa ba nini t-shirt au député mais non ngai na moni idée nga na moni peuple congolais face à sikoyo misu na biso il faut tala ce qu'on a bana wana mike bazobima ba jeune wa lokola ba lusha ba jeune wa lokola ba filimbi ba jeune wana o bazana pasi bazobunda oh tokolo ba gote bango pe ba waya okoma non wana toyebi avenir te mais vu que mboka il faut continuer à vivre et puis mboka il faut aimer to mega pour sauver mboka na biso ba eto tala na misu na biso tala na ba jeune bana wana mike ngai na ndenge na ngai na monelaka mutu nyonso ya zaki na kabilisme il ne faut pas osala la confiance na Mobutu il faut pas osala bango confiance parce que oyo a trahir déjà à trahir la lisusu moto na molimo na yaza facile pour changer ba position a ko changer kaka azoluka ba intérêt na ye oyebi kozala opposant ou bien pas ata kozala opposant te mais kozala malamu koluka kosala batu malamu koluka koyede mboka lokwa ba lumumba ezelo ba bota marana yango ezala na molimo ya mutu et puis et okoko net garçon Jean-Jacques Lumumba ozomona mutu abandonné poste ya cadre na banque chef
atiki yango na mbongo nango atiki na ye aye awa na poto toyebi ndenge vie eza na poto tondimi te kaka komi banquier awa omona kovanda na ndako bona we il faut koobserve kotala nani aza na constance depuis abanda discours na ye mpo na Congo azalaka na ligne moko nani azomérite po soki totali kaka classe politique na biso eza corrompu totalement po toza na temps mingi te mais kaka na lisolo ya dialogue oyo déjà makambo ebele eza ya kodémontrer que oyo c'est un faux oyo c'est un faux oyo c'est un faux. Merci beaucoup papa na biso Patrick Tadoul, merci vraiment. Eux nyonso eza mpona toujours conscience pe esprit ba congolais ezala réveiller parce que toza wana toza besoin ya changement na kati ya mboka na biso. Alors bato oyo bazamemaka changement baza bato oyo nano tokoki koloba neti babebe abotami sika ayebi nanu lisumu te. Alors mokolo oyo déjà sa message na kokosa eza mwa pasi pour amema changement ndenge tozoloba classe politique na biso il faut ezala ya bébé ya sika bo comprendre que non bopesa chance na ba jeune oyo bazosisa ba classe na bango oyo bazotanga batangi na poto oyo bazokita tozomona ba jeune bazobundela kwa papa na biso Rikine Miela donc papa na biso Anthony Bala papa na biso René Mukamba tozomona bongo lisusu papa na biso combattant fiche ya plate na niveau ya Belgique tozomona bongo pe lisusu papa na biso Placide de Jésus pardon Mopadiko donc tozomona pe pourquoi pas papa na biso Patrick Tadoul un jour peut tozuer comme que non président de la République ou président du Sénat tozala te na bakoko oyo baza déjà fatigué si balembi bauti na époque Mobutu kaka bango bazolia kaka bango donc yo jeune koko mokolo akomemela yo asa kobongisa ma venir na yo donc bato baza déjà fouti vraiment ba congolais tous en esprit ya kolamuka donc message pe nazo passer le 5 novembre toza na journée wana ya ko rendre hommage pour na bandeko ba kufa ki le 19 le 20 na mboka na biso Congo na bosa nte papa Kamia kotia na éviter soki na mois d'août akotiela okokomela biso to mois de septembre donc ese euti koleka basalaki marche babimaki toujours mpona makambo ya constitution oyo ya kolobela en tout cas babomaki bango alors le 5 novembre oyo toza na tokorendre bango hommage eza na Lausanne donc na adresse pe ekopesama wana vraiment bandeko ya Suisse beaucoup plus bozala wana tala na uti koloba eloko moko congolais papa Patrick Tadoul lobby vraiment bien congolais aza na likambo ya kotanga azolinga kotanga te information bolingi kaka kokende kaka place oyo bazoteya pasteur bino wana nde bokei place bozomona benyo concert musique bino wana nde bozali en même temps bokosutuka botala ndenge Kabila azosala biso je na babanki ye moko mutu moko azochange bakombo ebele botala nonga kutu kaka papa Patrick na kolanda ye mpe na koma kokota na bakotanga namonaka ye na journal pourquoi asukisaki mpe Suisse pour la kolobake non kotanga eza malamu mingi papa Patrick tala nanu tomonaki mpe na journal ya Suisse obimaki événement nesukaki na ndenge nini soki okoki koexplike biso esuki moke te natindaki koli na poste recommandé mais ekomaki te bazongisi bayibi tout ça bayibi biloko na carton bazongiseli ngaka carton ya pamba or ezalaki koli recommandé il faut ekoma à main propre alors yango na dénonçaki yango na journal mais na kati oyo te bandeko bakongolais misusu kosala boye te misusu mpe bakobanga bolibisa bandeko tozomélange te tozoloba soki mutu vraiment oyebi badroit na yo yango na kozonga na yo biso papa Patrick vraiment nabombi lisolo oyo na kozonga no prochainement mpo omeka mpe koexplike na bandeko misusu comment ndeni moto akoki kodéfendre badroit na ye parce que mingi mpe baza na kati ya poto awa bakokoka kodéfendre badroit na bango te mais na yango na niveau ya mboka na biso congolais azobanga kokende jusqu'au bout mpona kodéfendre droit na ye soki ozala na suka ya émission na so papa Patrick soki ozala bamboto akopesa bandeko oyo bazolanda biso. Oui, merci mingi napesi mbote na madame na ngai Flore Yefa napesi mbote pe na neveu na ngai prophète Baïs et puis na moninga na ngai ya mosala Frédérico et puis na bandeko nyonso oyo bakoreconnaître ngai na vidéo napesi bango mbote colonel Freddy Libeba courage na makambo ozosala c'est bien wana eza ndenge yokanisi mposala mpona Congo
napesi yo pe mbote esika ozali. Merci. Gape na pesi ba merci mingi na bambote ebele na bandeko nyonso bolanda video oyo na pesi vraiment ba combattant nyonso surtout bandeko bozoso na bino courage mpona kobima mpona kolobela makambo etali mboka na bino. Vraiment na pesi mbote na ngai na Justin jusqu'au bout na Genève. Papa continue toujours mosala ya Congo. Et na pesi pesu camarade na yo papa na biso Félix Colombo na Genève na pesi bambote mingi. Na pesi pesu ndeko na ngai Jacques Index na Lausanne. Donc na pesi bambote mingi. Mama na biso Liliane Lema na pesi pe bambote mingi. Na pesi bambote na ngai lisusu na bandeko nyonso surtout oyo papa na biso combattant ficho ya plate na niveau Belgique. Na pesi bambote et mission pe kotalama na site ya papa na biso Plastique de Jésus. Donc na 3w lokolo ya Congo.com pardon. Na pesi baba Plastique mbote na mwasi na mama na biso Sylvie. Donc na pesi no bambote mingi et na pesi pesu bambote na nga mingi na mama na ngai Shilo na niveau ya États-Unis. Na pesi bambote mingi na pesi pesu bambote na nga na papa nyonso surtout obotelemaka awa mama na biso Venika. Maman Venika Kelani na Lausanne. Na pesi pe sukana na nga Didier Imbondo na Lausanne bambote. Le 5 bobo sanate le 5 novembre tokutani na hommage ya ba mort oyo na Congo babimaki le 19 le 20. Donc adresse ekozala wana na à partir ya 16h jusqu'à 20h et tout ça la messe na Pasteur Mathieu na Lausanne. Vraiment bambote mingi na bandeko nyonso bozozo ata kokuye pona Congo. Nzamba zala na bino tokozula bino papa na biso Patrick Tadoul prochainement pona toujours ya kolobela makambo oyo etali ba droit ya ba Congolais. Bozala malamu bambote mingi nzamba zala na bino tokutani sumba la sima bye.